Nalandi ndeko moko ya mwasi alobi mibale pele penza na poto batuli baza ya kotula. Donc toi on te trompe, tu cherches à te suicider. Tu veux nous prouver quoi? Que c'est toi qui aimes plus que les autres? T'as la va manger na Bouzobabo. Il y a les gens qui ont le doctorat de la déception, la licence de la blessure. Ils sont toujours là et toi on te seulement trompé. Tu vas biga Bouzoba. Ya solo bandeko. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ngalinga basa mikusete bazaka bien te yo lo yango zana mwasa mikusete alaka sko talon abuaka Mibali ebele batuli ndenge ndeko mwasi alobaki okomona bango na banganda bakoma kotambola boye kokuta na banganda entre bango na bango mibali penza batuli. Alobaki ya solo. Alors bandeko mibali ebele batuli. Likambo ezali aboye. Tango okabwana na mwasi to tango bala te oza mwana mobali. Na mwana mwasi pe tango okabwana na mobali to bala te tango zali yo moko. Si un homme te demande trop le sexe, estime-toi heureuse, car tu es sa seule copine. Mais ta grosse tête là, tu aimes trop ça, tu aimes trop ça. Et il va te tromper là, tu vas comprendre. Likambo ezali awa nde nani azo se sentir à l'aise, azo se sentir bien. Azo mona eloko moko te zo manke. Po batu musoko o se sentir bien. Mozo mona eloko ezo manke yo. Musozo se sentir bien. Eloko ezo ideo se sentir bien eza likambo boye. To eloko boye, to mutu boye. Yango wana tango ndeko mwasi alobi mibale ebele batuli okomona bango na nganda. Donga papa robo na koko interprete yango boye. Na koko loba boye. Mobali wana komo se sentir bien na masanga. Akomo se sentir bien na nganda. Donc, kotula na ye ekomi na première place te kazo se sentir ke aza ye moko. Ayebi kaza ye moko, mamesani na makambo wana. Siko nganda, donc, ekomi neti masanga na nganda, ekomi vina ye. C'est simple pour comprendre que moi je suis à l'ingio, toi linga côté. Tous à mingi agressif devant bateau to linga te. Très impoli na façon yosto. Attends la zana bilamba na ko manquer facilement. Attends la moment action. Au mona moi ça zo loba na moment bosangani. Au mona zo fio to la zo kata ba mangala. Toujours agité so azana yo. Abanga te so anda katelo lingala. So lobi bo akatelo lobi bo afingio lobi bo asali nyosto. Eza pona na bolingo note. Biso basi to banga ka bisika o to lingi. To chamwa respect. Mais bisika o motema nange zati.
toyeba te manière na biso exprimer que na lingi yo te eza impolitesse donc tu as facilité à oser impoli devant bateau to lingi te mais ça te que mal éduqué ba éduquer ma be non muso ezara ki yonde na lingi yo te na ça agressif devant parce que je t'aime pas donc et remplacer moi si ata boko comparant te me remplacer bon surtout sur azali akola to apasa déjà na couple na kanisa même to agibike même bakoko na biso bazaki na basi na ndako un certain âge akoma mingi muto bakwiti to akoma mingi kozana ba tango yaka na ndako bozomona kaka ina kwiti akoti alali lobela muka ke musala mazana couple mwasi azali azotosa ye batielaka mpe biloko ya kolia na bana mpe bazali na bakoko so mpo ketali na bar okomona azoganga mwasi aboyanga mekopa masanga te ya lumusu bakesela biso lumusu na mesa okomona azokata danse dia nzenza banzembo apepe kale chilanga di nzenza yo mokotali wana koka banani oti maza toujours en couple na nina lobani par là soko moni mwana mobali akoli aza homme seul to aza divorcé to abala te en tout cas eloko ya liboso yeba mwasi atikala susu importance mpa na ye te nalobi teke relation sexuelle ekoma na importance te wana eza nango mais eza mpe posa ya liboso te mpo na nganda tu ezala koko na bino na libala na babana akendeke amonaka kaka basi ya ndumba baya aza na mwasi na ndako mabimi na ndumba voire même c'est possible na ndumba nde bakoma bakamarade soko akoti ata kobima na ndumba wana te ntango abatieli ya ye aye botiela mama wana kuna na kwe botiela ndeko mwasi wana yaka tobina sheria moto awa mpe na poto bazali oke na nganda okutaka sheria moto soki na oyo bakongole oyoki soni oke na oyo bakamerunais na motu aza na guichet akobenga na telefone tala elongi ya sika moko eyawa yaka na noir omona moko ayaki pembeni bakomi 4 donc okokobima na moto mais bakipaka mpe kaka te basi wana mpe bazelaka te obima na bango bayebi soko oye na nganda komela na kolia bayebi soki na Bruxelles oketuna bazairwa na banganda bacamerounais baivoirien ata na France bayi bakombo ebele balekaka kuna na banganda donc mobali ya congolais ya zairwa ntango atikali homme seul to ntango aza divorcé na un certain âge bokontelaki libala te mwasi mpa kokoya libala kokoya mais soki akendeke banganda amelaka bokontele mpe ya libala te oyo kuta aza na couple soki amesana banganda akendeke banganda soki bakabwani na mwasi akobota crise makobota crise teke mpo bakabwani na mwasi mpo na orgueil na ye mpo aye kotia vie na ye na mobulu to aye kokabole na bana na ye to aye kozangisa ye moto asukolaka ye bilamba na kolamba
Tout d'abord, bino basi bolobaka nini. Ndenga papa robo, naza omsel. Okoloba oza yo moko, moza bien te. Nana osokolo bilamba, nana kolambelo. Bokendeke toujours na premier likambwana. Kosolola kutu, bokendeke na ona sima. Po boyebi, kosolola, na ba un certain âge, eza nango bien. Mais bomonaka, ça dépend mibali. Po boyebi mibali o ba na couple déjà, to bazana bino moko, bosolola kutu premate. Botuna na nde ba question, mais kosolola bosolola te. Oye ozo interroger muninga. Ni nangezab, oezab, nana bengaki, nana keboy. Bokabwani, nakata ndako kaka. Moko ake na télévision, moko na ordinateur. Moko na téléphone, moko na téléphone. Moko na téléphone, moko na cuisine. Donc, boyebi ka nde bosala. Yango wana mibali batuli. Eza ndenge moko te na mwasi atuli. Mwasi atulaka mazana mutu abetake magoda. Mwasi atulaka mazana mutu mobali akoza pe na mutu te. Mutu abengake pe te. Mwasi pe aza te. Makangu pe aza te. Mutu moko te azali. Mais ça différent. Mwasi penza aza na mutu. Ta musu akomi na bango 2, 3. Mazozo équilibre te. Le seul équilibre azozwa ndenga zo manipule bango. Po mwasi tango aza na bango 2 to 3. Le seul esengo azwaka selon nga ndenge nazomona. Modèle azo manipule bango. Modèle azo komisa bango neti bazoba. Surtout so azo monake nde bovanda na ete ozo kene. Siko pe soka lingio sikoyo. Iyo mutu ozo monche zoba. Ozo trouver de difficultés des choses. Maza en couple. Donc moi ça kokozala. Tout d'abord basi batulaka te, bazala na candidat. Côté mutu, mutazalaka. Yoko kende siko muswaye. Azala mabe, azala kitoko. Mutazakaka. Yango basi, batiaka mingi ke, mibali bozo brise biso le cœur. Mibali po balobake. Basi bozo brise biso le cœur. En tout cas, baloba yango peza te. Ata bino boyoka yango te. Soko yoki yango par hasard. Parce que eza réalité. Mobali o azo tula. Bazo brise cœur te. Mwasi o azo tula. Mazana mutu. Azako brise me ba cœur. Ye pas zo brise. Donc, si ko bateau yazo brisé, bango ba mo nango normal. Pour mobali, il s'agit sa kotaki, abimi. Alobi, j'étais dedans. Et sili. Bino be boye bien go basi. Bolo baga olingeka omona nzoto nanga. Do tanga bimino mukolo mokwana na bimino 100 fois. Ezaka même chose. Le babu baksalika mosusu. Mais pour na yo mwasi, eza même chose te. Surtout soko zoluka. Aurait servi. To soki ozalaka na mutu. Mais, ozana posa bapesa o respect. Ba monake, vino akala na elelo ya différent. Mais mobali, eza différent. Surtout ceux qui âgé poussani. Donc, azana ba qualité de belé. Parce que yebi.
azomi tungisa mpo na ye te me mpo na mwasi wana likambo nini akoomemela ye ekobaskile ndenge nini mpo amoni ke aza azwi biloko ya sika oyo ezokende ekilibre mpo mibali oyo bakendeke na banganda azomela azwi ekilibre mwana mwasi oyo azwi mobali officiel te to soko alakisi bino moko officiel maza na mosusu donc azaka na équilibre te soko alakisi bino officiel baza mpe bien problème eza te azwi équilibre do fo kokonfrondraka te ke omoni mwasi moko alakisi yo motu yo lobi azwi équilibre te alakisi bino bomona atuli te motu mpe alingi ye to aza kitoko koleka oyo azalaki na ye to aza na mbongo koleka oyo azalaki na ye to aza na mokanda oyo azalaki na sans papier donc alakisi bino donc trophée et coupe a gagné mais alakisi te équilibre sikoyo mobali soko alakisi bino alakisi na cadre équilibre te équilibre ya kolakisaka so akomvani ndako moko soko atie na ndako sino te soko alakisi yo ye alakisi na une sorte omoni baza na bango pamba bomoni ndenge nini apetiango aza kula abote awa petiango petiango mpe ata ozobeta ozoka mpenza ozoka moto mosu mpe akoloba so amoni makambo deja bino bomoni te ya moni mabe ezali wana komoloba petiango aza bien me bo ntango nakendeke na ye ere moko nareketa te ozwi vrai petit me nazo réfléchir me petiango donc azokritike deja me mwasi azolota rêve mosusu ntango aye mpe tala ye wana azoya sheri bizu mpe donc ye mpe azolakisa trophée me azo ignore trophée wana azolakisaki bongo bomoni nga 4 koraman donc mobali atuli na mwasi atuli eza ndenge moko te désolé nayebisa bino mwasi azozwa akokochange chaque heure aza na problème mobali aza na problème mpenza te naza deja na temps ebele navandi na mibali oyo batuli avant nga nazala na couple ya mikolo deja bavie naza na bavie banda kala nga aza na 20 ans nazalaka na bavie ya 40 ans nayokaka mpe belelo na bango nazokola nakomi mpe na age nazalaka na bato ya bongo nga moko nakoma homme seul nayebi basi nazalaka na bango Facebook ebimi awa nakutani na bango en tout cas na mopiku na ndenge mabe te na ndenge fo nakalikile essence na nga voiture banda otie Allemagne banda otie Belgique banda otie Italie nakokendele moko te mpo soki nakei aboyine nga nabebisi essence de fo nakendele 3 lokola mpe nasalaka te naza na temps nakozwa 1 mois na Italie 2 mois na Belgique bobanga te nana kotangelanga baletre nakoya naza mpe capable na Belgique nakei naye vendredi na Autriche nazongi susu dimanche na Belgique donc nazaka na Belgique me nayaki Autriche nakoza na Italie na 1 mois nabeti 2 tour ya Autriche me nazaka na Italie bozomona donc nayebi ndenge bokosolola mpo mwana mwasi oyo asepeli no boye asepeli no na Facebook bokutani na miso bo asepeli na yo alors makambo akoloba na yo yoka azala na mutu okanga nyonso akokolobelo makambo banda botamaki ya
makambo to ayebi banda botamaki tina mokolo na bozana ye mosusu kuta komona ye mwako mokamwa après quelques semaines makambo ebele na yebiso na yebisa moto te mais mibali ba différent mibali so bakei abano tonga liboso ba camarade na ye so bamoni na photo oboza na ye robo ouais robo ye robo jomo to ane master mobo azakane bien mais ye abanga abasi te yako fingo meme ya mamanwa donc ye aokene critique ne yo so bake ba mwasi moka yebi yo wana kuta bomi yo koboma robo nenga zala donc mobali apasaka temps na ko critiquer n'importe quel mutu azaka pa baka critiquer et pas ya komi ya mwasi wana akomo critiquer marchand de journaux to marchand de légumes to pâtissière donc aza capable de critiquer muto baki sombali papa na ye boulanger donc mobali aza na makambo différent makambo soka koloba no akofingaka ex na ye apupoli ex na nenga kosakana te abakiseli ye bamakangu to alobi bamakangu ye azalaki na ye wana mobali mwasi sikoyo akolobela mpe ex na ye akobambele makambo nyonso ya mabe ya kobima santa nanga bolingo tout d'abord na banzembo sokosoka basanta balaka basia basantu babwakako na banzembo ezalaka te moko abimelaki biso santu saint mark me omoni ariation ndenge asokoli ye mpe asalika acte oyo mibali basalaka 51 fois na un mois na liboso na nsima ariation mpe asali oyo basi basalaka na mibali bomoni na pratique kuta ebimi grâce internet soki internet eyalaki te nanda aninga kondima mark tabu na mwasi kuta azwi te na ex ya motu azwi mwasi na ye tala biloko abeti bongo sikoyo mark tabu azwaki mwasi moko boye oyebi eloko akobeta ata mwasi na ndako azolobaki ye na mark tabu basololaka bien mark tabu bazala makaba na bango bien mais mark tabu basi abima sur et certain mama bana wana azwa biloko me nga papa robo basi tu na bima même titango na kabwana na tika na couple bamona nga nangi de critiquer ex eza te mpo napesa lokumu non parce que namonaka soki nazocritiquer nazomikitisa ngai nazomilakisake na milingaka te donc ex aza très important ke nga nakipaka ngai surtout naza sir na milingaka kosakana te nakende passe temps na mutu toyebanaki tokabwani azalaki ne inconnu tokomi koni tokabwani mais non soki nakobeta loba nabeta eloko malamu ya mabe na kobetela ngo mosali bakotilanga bapoint nini eza te epui nabetaka te nakopesa biloko ya mike oyo anango posa mpo oyebaki nayaki nakope mais soki oyelinga ozalaki mabe yango bokabwana ozalaki nakoloba eloko te nakokontinue te nayebi ke lisolo mute kokontinue nayebi nakozwila pongi to nakemela mwa eloko to nakomotala telefone ta eza te na ya mobali malamu non eza nde nayebi valeur na ngai nayebi ke nabotama nga moko na kokufa nga moko nayebi ke
mpo nazala ere na malere na kati ya territoire toali na mokili oyo eza na maboko na ngai ngai robo ça va très bien même bandeko mibale ebele batuli ndeko mwasi na TikTok réponse yango wana de la part de papa robo me nazala motema barobo te motema kaka neti ya yo problème eza soki eza benga ngai namonaki yo mpo benda bote atotiaki maquillage te tout d'abord ngai nazanga gu nga basi tu namona bonga kitoko ata yo moni ye mabe to kitoko ngai namona bonga kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.